oyo te ozolakisa mosapi ezali malamu te wei balakisaka mosapi te balakisaka kunda mosapi te bandeko omema ye akolakama yo otitoye ye mbote na biso bandeko ezanga bino mamikelamu na bandi bozwa malamu ngala na malamu makasi ebende kutu pete bandeko lelo tokolobela danger ya cimetière et cimetière en danger ngonga oyo tokomi eza ngonga oyo ya kobanza yamba koboya to kondima nazokoba kaka ko pesa batu ba oyo ezali bobiso ndenge tolobaka mbote na biso bambula elamu tokoti nasalaki deja video oyo esengelaki natalisa bandeko kasi na kotambola ndenge molimo ezotamwisa ya bakoko pe bakokololo ezali penza video nasalaki bomonaki nalataki file na video oyo eza ase eza deja kasi bankulu ndenge bamemaka biso na molimo pe na nzoto tozozwa ngonga ya kosala oyo bango bazotalisa biso na bozongi na nga na mabele ya bakoko pe bakokololo ya bakaka bankulu naza na grippe nazwaki 2 semaines ya komela citron tangawis ai matungulu na mungwa na kati ya mai etoki ntango esisi kotoka nazwaki yango nasangisi yango na miel po nyonso wana esungaka ti na oyo ezali malaria etretaka na malaria etretaka grippe bandeko mokili mobimba nde bozomona oyo mokili mobimba nga nazotalisa bino naloba mpe nazokoba koloba ezali oyo bakita na biso babengaka cimetière oyo biso na monoko na biso tobengaka yango kunda yambo nakota mozindo kofungola bandeko eza meme na baverset biblique natalisaka bandeko bible ezali oyo moto nyonso akoki kolanda te mpo nga nayeba oyo nga nayebi ezali nazokoba kopusana na oyo ezali na kibonga bisika natambolaki nazwaki oyo ezali bakitani babaka baconfirmation ya oyo eza nani nga nazwaki yango esalaki ngai mwa pasi komona ndenge bandeko biso na biso tozoyebana te nani toza banani kasi nakotalisa bino nani eloko moko yambo natanga oyo esengeli natalisa bino balobaki na bible oyo nalobaka di blabla oyo ezali bibliothèque alors que batu bazozwa maloba nazotanga bazozwa ngo ndeti bango ndenge batangisa bango balobaki Jésus triste abandaki musala na ye na 12 ans ndenge selon badi ya blabla di bibliothèque nde tolobaka bible eza histoire ya bayindo na mindele oyo eleka oyo ekosalama mpona oyo ezosalama mpe na oyo ekosalama mpe bablanchir makambo mosusu eza ya biso bakomisaki yango ya bango kasi ntango nazoloba na lolenge bakoko na biso mpe bakokololo na biso ndenge meme na bible bakoma na bible bakomi nini nalobaka so nazotanga bible botangisa mutu nyonso te po babenga yango munduki babenga yango munduki bango moko bayebi ntina ebomaka mpona ndenge bato mosusu baotangela yango ndenge mindele balakisa bango na classe alors que bible oyo bango bakotanga po basosola esengeli bazala na molimo nazotanga Jean 6 à 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien le parole que je vous ai dit sont esprit et vie donc maloba oyo balobi awa eza makambo ya nzoto te ya klasi to batangisa pe bino ezali makambo oyo molimo nde esosolisaka bato kasi po sosola eloko oyo moyini na yo oyo aya kokosa yo oyo amemeli eloko abombeli ate eloko lolenge basalaka diamant lolenge basalaka tonga lolenge basalaka
opine kasi amemeli yo bible okanisa alobeli yo makambo nyonso soki lola yango ezalaki bosolo yo kanisi mundele atika eloka bosolo atika diama atika oyo eleki diama aya kopesa bino po bino botiki diama boyebi lola eleki me akoma mikando botangaka wana ye koma makambo na ye ya lobi aye kotia kimia te na mokili me bato baza ndeni baza na kimia te koko donc yo osalelaka maloba ya bible wana te soki nasali maloba ya bible ekokomisa ngai place nini ekokomisa ngai kaka moyibi na lokuta mpo bible ezolanisaka moto moyibi na lokuta pastere moyibi mondimi lokuta pasteur Ndumba mondimi na ye kuna to talaka nde bazali voilà totanga eloko ndeko moko autaki kokomante po bososola soki nazotanga boye eza ke par rapport ya ye moko te eza batu mingi pe ba remarkaki yango kasi lokola komaki tika totalisa batu na video elekaki ke eza erreur te ndenge bango bazokanisa kasi ye azokanisa yango lolenge ya nzoto lolenge ya classe mundela atangisaka bino alobi brebis est la femelle du mouton désolé un peu de compréhension pour examiner les saintes écritures nga nazongiseli ye nazoloba parce que bamsu batanga ba commentaire te nazongiseli ye nga mutu natindaki bino mwasi na mobali bo landa classe ya mundele nga mutu natindaka bino mwasi na mobali bondima Dieu comme époux na bino donc côté ce que to bando kota Dieu na bino oyo bolanda nde papa na fulu comprendre que bangi zana mabete ou ezana mabende Yesu na ba pasteur na pape na Rome bandeko pona nini nakomaki bongo pona nini nalobaki bongo parce que ya moninga nde mutu ezosala te na interpréter ndenge bakitani balobaka biblabla lolenga molimo ya bankulu na biso sola nini ebombami na nsima maloba oyo nga nalobaki brebis eza ensemble ba mouton na lokuta na bango me bazo yeba en réalité à l'homme c'est l'esprit oyo bazo memama bo bazo bomba nde yango wana nde bazo tambola nango siko nga nazo bimisa yango bongo ya azotala siko nde batangisaka bango na nzoto. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier pour la parole après l'avoir purifiée par le baptême. Donc voilà. Donc Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc veut dire ceux qui peut botali passer lobaka yango. Donc bozan ba époux. Alors que Dieu wana siko bolobaka zali mobali. Sikoyo na okamwa na mukila molimo ezalaka na sexe. Kokamwa. Na se na lobaki lisolo na ba video mususu botala Marie de nuit uta wapi. Sikoyo soki bondimi ke Dieu wana azali époux ya mobali na yo akendaka na église po alobi comme eza comparaison. Donc ndenge mobali alingaka mwasi na ye. Donc Dieu wana alingi église. Donc alingi mwasi na mobali. Donc makambango voilà yango yo ekiti pe basali makambo na bango parce que Bible ezali diblable eza bibliothèque ezali makambo ya mundele oyo akoma oyo ya kosala na kati ya Bible eza pe na makambo na biso masolo na biso oyo ekosala makabongo me ba blanchir yango oyo ezala oyo ezali pe oyo ekozala voilà siko foti nanga eza wapi soki na sali mbala moko na lobi ke non brebis ezali ensemble ya ba mouton po bo comprendre na ba berger na bino bolandaka bino bondimi bozala ba agneau immolé parce que agneau brebis mouton ezaka keloko moko bozana matoyi boyoka yango wana ndenga lobi mwasi na mobali ndenga fizi bazokende église baza basi na ye mais ye mobali ndenge nini mwasi na mobali bazokende église bazala mwasi na ye
sikoyo tonga na lobi sikoyo brebis ezali ensemble ya mwasi donc ya ba mouton ya mwasi na mobali bososola ngo ndeni boza na misu bomona wana matoi boyoka nga nde nazoloba ezanga te nde bazoloba moninga omoninga oza ndeko nanga poto wana loposo moko yambo tokoma na bakombo oyo aboye kombo aboto teka pa koko moko yango ezali mbote na biso na otalisa bino bobanzaka yamba koboya toko ndima oyo etikali ezanga ite nga na osala part na nga bandeko mosusu ngolo pakala baosala part na bango ya kokomisa maloba oyo bango bayebi mpe bazososola kezali bongo mpona bobiso bayindo tokende liboso moto mosusu akokanisa soki ezali ngonga na biso ndenge nini susu azotalisa songolo pakala seke eza ngonga na biso te tolobaka mpo bazolinga nde bamema bato ezala te ke oyo tolobaki te oyo bakoko balobaki te balobaka te basalaka te voilà pourquoi tozo kotalisa baoyo bankulu na biso bankaka bakokololo bazotalisa na bandeko mokolo moko na gambela kaka nde natambolaka nazosomba biloko ya bokoko nakendaka mingi kuna nakendaka bisika mosusu oyo biloko ya bokoko etekamaka mingi namona ndeko moko ayema mekelamu ndenge oza boye ezosenga mpenza na mozindo kota mozindo yo mpena ezosenga ozala na babenga yango nini ozala na eskelete ya mutu mpo babisika ozotushe ezali pana nguba te donc oza na mpeve moko fo matisa yango bandeko biso tozali mpe tokozalaka toza bato nzambe eza na makambo mosusu bakoko baloba yango na ngonga na bango na ngonga nango eza na ngonga komela eza na ngonga kolia eza na ngonga kolala eza na ngonga kolamuka eza likamba ngonga eza te ke moto oyo songolo pakala ayebi eloko oyo te yanga azolobela te nakoba koloba biso toza nyonso naza na nyonso kati na nga yo ye songolo pakala tososola bandeko oyebi ke etiki ngai na mituni na ndenge nini awuti wapi amona nga na gambela nani atindaki ye molimo nini etindaki ye bandeko sikoyo mutu ya eskeleti oyo mutu ayaki kaka koloba na nga ya tata na nga te ya koko na nga te nazwi yango bandeko sikoyo na mitunaki me eza ya biso te mutu wana eza ya ngai te ya songolo pakala te ndenge nini mutu akopesa nga bandeko bozomona bazozwila yango ndenge nini bandeko natia video moko boye bavideo nanga mosusu basuprimaka yango nayebi te so basuprima yango bandeko mosusu mpe na bandi botalatala yango na eglize ya tshora te papa Roma bamona bato na bango ya molimo babengaka basaint me wana ezalaki baweya bato mpo basaint na bango ezali bato ya milimo na bango ndenge bamesana kolanda biso leti kaka na biso zinga kaka na biso mafuta ya kimpavita bango siko babengaka bango basaint bato sikoyo oyo bazali babenga bamouton bato baza kaka leti simple babengaka kaka bamort voilà parmi baoyo babengaka basaint okomona bato na bango bazala na histoire basala voilà bandeko sikoyo ezobimela ndenge nini eske ndeko na ngai yo ntango ozosala pratique wana ntango église fiorto oyo nalobi batya bavideo na bango ke mwana mwasi moko ake kokanga bango na bamort na bango na kati ya église ya tshora te papa Roma bandeko na nga eske bato wana bapratikaka mpenza bolamu bapratikaka mpenza bosolo donc église wana epratikaka bosolo te sikoyo yo ozopratike bongo ndeti bango bapratikaka mpo na nini na kote ya malamu il faut azala ya yo mpo bamabota na mabota eza na makambo nango il faut azala ya yo mowei na bino mpo zwa yango il faut mpe ezala oyo etikama ebandi mpe kokontinuaka na bamakambo ya bato ya famille mais soki ezala bongo te oyo olingi basala te kosala moninga te donc yo ozosala bongo yo mpe ntango kozala te na mokili bato songolo pakala bakozwa cerveau na yo to eskelete na yo
yango zomona mokili na biso babebisi yango epai ya fulu batie fulu eza kaka na physique te kati ya bato bazobanza te yo zomona fu ya poto soki abomi o kaka o azalaki na mutu esalaka te aza fu donc bato oyo babomaka estce mituna bango esalaka siko bao babomaka te ndenge nini balukelaka bango barezo mpo bakanga bango siko pratique wana estce eza malamu bandeko bokomi kokende na bandeko bokomi kopropose bango babiloko wana bandeko eza malamu epesameli mutu nyonso asala babiloko wana eza babiloko ya pratique na biso te ya biso efo ezala ya famille na yo mais oyo ekomi ya famille na yo te bozokende kodetere bakor ya bato mpo bomimonisa na miso ya bato ke bozali na oyo ezali mpeve nzokande ezali pouvoir ya batora te botika kati na biso toza na oyo ya mutuya toza na babiloko na bango na kati ya nzoto na biso bazali biso tozwa babilongi na bango loposo na bango makila na bango mai ya nzoto na bango okoki mpe kosala yango mpe kati na yo bosengi mpe bayoki yambo akobima libanda soki ezali kodi ya batikela bino na libota leti nalobaka okoki kozwa soki eza bongo mpona bafamille mosusu soki mpe boverifie na uta koloba ngo na babakongo awa bakunda ezali bakunda bato na mapangu kala ezalaka bongo kala bawe ezalaki te ntango ye sika bazwi batie na bandaku parceke ndaku nasombi na bon moi kasi yango wana mpe ekomema ye parceke ntango liwe ekotaki na baesprit de mort bato bazosambela na baeglise et après koma tora te ya papa Roma ekotia balwa na ye ndenge bato bakoma koyokela bango ekoma batie donc bato na mosika na bawei ya bato voilà lelo oyo inconvénient banani mpe sikoyo bakomi kotonga pembeni ya bawei na bino olie bino bozala pembeni ya bawei na bino olie bayindo bozala pembeni ya bawei na bino me botala leti na kunda gombe banani batonga kuna bayebi kaka bakoya na bapape batia bakuleur bobengaka mbongo bazwi mabele na bino oyo mabele batekaka yango te basomba yango mpe te basala bino kaka mwa je moko boye sikoyo ntango oyo ndeko na nga lelo oyo ndimi kosala mpe opesi nzela bato basalaka pratique wana ya yo mpe bakosala yango oyo yo loni yango kobuka nzete bamatelaka yango bakitelaka yango bankulu bazongisi biso mamekelamu mpo bazozongisa ndenge akelaki mokili na ye elamu bato mosusu baza baintouchable mpo ngai natelemela mpe tata na nga aza dak te mpe naloba yango mpe bandeko boloba yango plus jamais baje wana bao bazokende kosala yango na bakunda songolo pakala yo lobela kati na yo mutu abota yo bisika azali ayoka ye te parceke ozoyeba te oza kidiba soki bazwi songolo pakala soki bazosala baseremona songolo pakala na nini ya kunda tata na nga na lolenge moko bozoba ezongela bango na lolenge baluka oyo ezali pouvoir lokola bango balinga bamona bango bakosambwa bakozinda eza kitoko te eza malamu ata doki mukie te eza na bapratique mosusu bato bazokota ntina bafamille ya bato mpo basala lokola balingi badomine meme bafamille ya bato ngongo eza ngonga wana te bato baokanisa oyo eleka toza na ngonga malamu mutu na mutu aza na oyo aye spécifique ifo ebima ekobimaka na nguya bakoko mpe bakokololo okoki te oyo eza ya yo te balobi kiangana me bozoluka nini succès natalisaki nalobi botika kotia babitabe na bakunda ya bato nyonso sans autorisation ya balimabota bato mpo nakendaki kokuta babiloko mosusu mpe bayebisaki ngai bandeko me lokola tozali kaka bato ya bato biso toza na biso mpo na kosangisa totangaki mpe komba bato te me toboyaki koboya oyo toboyaki lokola bayebi ke bango basalaka yango balukili ya makambo ya lolenge na bango
kasi biso ba oyo toa lokola bato ya bilanga toza lokola bakitana biso babengaka bababysitter. Donc il faut lengela mwana, il faut lengela okolala te. Donc soki ka mwana leli il faut lamuka. Donc ngonga nyonso tango lamuki obrosi osukoli soki likambo ye briske mbala moko il faut réagir, il faut senga bankulu. Soki sengelo kende na sur le terrain de bakitani balobaka okomi toza batu oyo teke tozalaka te na baspe. Température penza méchant. Il faut qu'on zonge la bokoko. Bao bayebi boyebi ndenge nga na utelaki poto. Mais lokola ngonga na biso ekoki ya kosala musala oyo eza ya biso tomiyebi banani tozali toza na posa te bandeko yambo ya koya kotala ndeko esengeli nalata ba griffe oyo elobisaka batu epesaka batu kipelekese po eleki donc eleki bango na valeur oyo batu bazwi lelo basutukeli oyo soki bazalaka nango te bakomi nango bakomi kolobela. Voilà biso bongo te tozalaka tosukoli mais mwayo bonga meza te likambo moko ye soudain bima kende okei osali mbala moko po okokoluka te aspect tango likambo ezali po il faut zongisa oyo bakoko na yo batindelo na mokili po mokili azongisa ngai mamekelamu po mokili ezonga ndenge akelaki yango elamu. Kasi est-ce que eza songolo pakala aza oblige osala oyo ngai nasalaka? Voilà mosala oyo lokola soda na kotika yo na baboti na ke mosika lelo awa lobi awa. Voilà bandeko oyebi ke nakenda kunda ya tata na ngai dernièrement namoni fleur moko ya munene batie bapo moko boye ya munene par rapport ya oyo namonaki bandeko salenga pasi pona nini moto po kotela yo na libota na yo fa uta na famille na yo nga nakendaka kosala oyo ezali bopeto epai ya tata na nga po aza ya biso kala ezalaki kunde ezalaki na bandaku wi na bamboka awa na baba Kongo botuna bandeko boluka bo vérifier eza parce que peut-être ba vidéo yango nazala te mais soki na moni yango na kolakisa bandeko nakenda kunda ya tata na nga na moni oyo esengelaki te na mona oyo mutu moko te parmi biso atie yango natuni boye pona nini ndeko moko abi na ngai mbala sima na kopekisa bango ayebisi ngai donc natie entre parenthèses bandeko sikoyo tala ndeko na ngai danger oyo bino bokendaka koluka bakunda ya basongolo pakala botika tango molai mais na kati ya Bible bakomi nini peza nini nazotangela bino pe tokokota na musindo boye ba danger bino bozokenda koluka bato oyo bobosana kala pe ezokwela bino moko bozoyeba te eloko nini ndenge nini bakotaka na kunda ndenge nini okoluka ndenge nini sengelo zala obongisama nazotangela bino nde nakopusana mpona expliquer bino likambo oyo ngo Luc 9 à 60 nanguya bankulu bakoko pe bakokololo nazotanga yango mpona bimisa oyo ezali kati na malobo ebombamaki. Mais Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir leur mort et toi va annoncer le royaume de Dieu. Voilà bandeko liloba oyo likoloba te ke tika mowei akende kokunda bawei po soki eza bongo donc même nani oyo Moïse matanga tata na ye esengelaki ta kende kunda fala benga bawei boya kokunda mowei mususu elingi koloba nini na maloba oyo bato oyo bazangi koyeba ba oyo bayaki comme ba missionnaire batu na bango tsora te ya bapapa Roma ya bamupe baotalisa sikoyo ba oyo bazwaki comme babe baotalisa bango balobi nini botika bango ngonga si ekoki
bango na bango donc ba mi bomama donc na kozanga koyeba oh déjà to petikisi bango mutu bazo mi yeba te yo kende continue musala na yo basali ba mission na bango bazongi pe na poto ba ke ko continue ba mission na bango par rapport ya bongo eza par rapport te ke no tika muwei donc bosana ye olotaka ye ndenge nini tata to mama to koko to songolo pakala oyo bungisa na nzoto ndenge nini tolotaka bango kasi bango nde mutu batalisaka biso oyo ezali le passé eza bango bongo siko Jésus yango bosambelaka eso bosambelaka nani asala likambo moko bokoma bavoka bosambelaka to bakoyebisa bino mo kosambela eutaki koko boya sali musala mundela aboyi kopesa biloko kolia koko songolo pakala kialo bino pesa ye biloko ko asalaki pena bilanga makasi ake kosambela ye tango bazo kotalisa ke no kobondela bazo ke no kobondela bango po bapesa bango biloko kolia baoyebisa bango ke no te il faut bosala donc bakaucho il faut bosala lisusu po bolia lobi bazo bondela bamupi voilà bandeko même Jésus yango akufati akufa bosambela mutu akufa soko boboyi ke bosambela kabonde bolobaka Dieu d'Abraham na ba église na Dieu d'Isaac Dieu de Jacob ba Abraham na ba Isaac ba Jacob na bomoi siko Yesu ki Jésus yango kasi asekwa ngakute kamusanga bandeko o akufa ki po bino bobika nde bolobaka natiki bino kana kote wana nde bolobaka siko Jésus yango akufa po bino bobika bongo asekola kisuni nini kwa fala tika ya kokufati e kamusanga ngaboma na nani Satan te mbala moko ye Dieu wana boma Satan makambo e continue ko ke malamu ye atiki mwana na kufa après asekwishe lisusu na ndenge nini kokamo bandeko kokamo na ba église na bino doki mutakufa ki po yo obika mozo matise lisusu ndenge nini yo kita ye amata na ndenge nini yo fo mata po ya kufa ki po yo mata ovandi kaka soki motema oya yo nzambe apesi yo soki nini nga zwaka bino po na die wana o kamata se motema nanga soki kamati motema no kotika na nini okotika na nini bandeko na ngai soki ye muta pesa bino motema ndenge ni bozo pesa Yesu motema wana voilà pourquoi bayindo bozo donc bozo kende kaka bozo limwa avant biso tozalaki ko kende na ndenge wana te biso ba histoire bomona na kati ya Bible ba 999 ans bato bazo kokoma eza biso tozalaki kokima bakunde bembe na konsite boye biango les morts ne sont pas morts boye biango na bapoto biso tovanda toyoka ba langage wana o mona mwana ke na songolo pakala na tata na ye bake commémorer bongo yenga mandalala o batsora te ya catholique memela bino yenga mandalala bokanisa kesakani ya ba wait ba memaka mandalala ndeni soto ando kolela ba mandalala bo sosola te bazo ko modifier ka ko bebisaka ko petekisaka po bapetaka bino mutu yango ba oloba botika bino bazo moya bino dalo kwa bato bokufa kozanga koyeba eza liwa ya ndambu il faut boyeba moyindo sasumuka bandeko bakosaka bino soki tata na biso kimbangu ateyaka Bible azalaka ya bango balinga baboma ete balinga baboma ndenge bango baloba baboma ye pote jusque là soki tolobi soki ndenge nini aza wapi biso tolimwaka boyoka listola tata Mobutu te boyoka yango te tozana bampeve nyonso oyo esengeli na bato songolo pakala batika kokosa bino kolia bino badimba offrande bandeko na ngai ndeko na ngai moto moyindo sasumuka baki nini die wana azalaka nango oyo ekotaka ba franc congolais ba dollar ba CFA ba euro donc aza na banki ozopesa nde pasteur wana soit disait mutu malamu akabela nani mieux vaut kutu na pesa oyo eza ya bandeko na biso ya bakoko awa po bango baofaire évoluer bokoko na biso kasi likambo na kambo ezaka na suka na yango tozokoba kopusana bakangi pasa nani pasani bakangaka na ngonga oyo mais mpona nini bakangaka tata Kimbangu parce que ya bandaki kobimisa mabomba mi oyo bango baloba
que la parole que je vous ai dit esprit non la chair. Koka moi, na yoka soupçon moko boye, la sukola, azala na sous-vêtement. Ah, yo na mabele ya libumu. Na mabele ya libumu, oyo mama azala na mabele ya bomba ki ozalaki na sous-vêtement, to bima bongo yambo sukola fota na sous-vêtement ne ko batelo na nini. Ba mona kanyonso. Okoki jamais kokota na sanza na yo, ndenge bobenga kana na lopoto règle te. Okoki kokota na babiloko oyo ta makelele oyo na kunda okokota to bino obenga cimetière okokota te. Na kunda faut ça l'attention. Surtout bino siko bandeko na biso bozo kende ko luka bobosa na place bakunda bakunda ki bandeko na bino batata ba mama bakoko basongolo pakala. Okoki jamais kolakisa musapi. Balakisaka musapi te. Ye wana o wana balakisaka musapi te bandeko. Balakisaka musapi te. Est-ce que bato bazo bemba bino kibidi? Yo kanisi ba oyo bavandaki na kuku to oyo bavandi na kuku. Bazana maloba te bakoko pe bakokololo ba chekati nanga. To bayebi maloba oyo bakokololo pe bakokololo te ba chekati na songolo pakala. Kasi bakoko bazana ba oyo ba telemisi. Yango il faut kotala yamba koboya to kondima. Tango yo tie loboko lakisi oyebi oyo memi na vi na yo. Eza lokolo zo citoyen mowei. Mowei ba citoyen kaete surtout loboko boye wana. Ba citoyen kaete. Loboko oyo ekebisaka. Yango bozo loba na bino memi lolenge ya koloba na biso na nzoto. Lokola baba ekontaka. Batu momba boyemba kanzembo bosa kaka. Te vedi makamna so bolo ba ezala kaka nil. Bomona ate ba mindele ka soki bazo yemba bango bazo kaka bu bandimaka. Bo mi benga bandimi me bondimaka makambo bolo bakate bosala kate. Yamba kondima banza. Ozo yemba nzembo ndima po eza bongo. Eza bongo esalama bongo yango. Bazwa batia bino kaka non bakanga bino yango balobaka ba chora te touche même na Rome. Mais matondo na bakoko pe bakokololo na biso. Tozana ngonga na biso bakende boye. Bazonga boye. Na loboko ya mwasi to ya mobali bakosuka kaka na kata. Ba mata likolo. Bakita na se bakosuka kaka na kata. Mama Kongo. Po eza na lokolo ndenge na loba. Tant na zo loba droite. Eza pe na bao bakotaka na lokolo ya gauche. Bayebi tina. Bao bayebi. Bayebi pona nini na koloba yango te. Ndenge bakitani baloba bilei ya bato bapesaka na bambwate. Ani koloba bilei ya bato oyo bakola bapesaka na mutu nyonso te. Ba o bayebi ya kati bayebi. Pona nini ba mususu bakotaka na lokolo ya gauche. Esengeli nini? Tango ndeko na nga bamemi yo bazolakisa yo. Oyo te. Ozolakisa mosapi. Ezali malamu te. Mowei balakisaka mosapi te. Balakisaka kunda mosapi te. Bandeko. O mema ye. Akolaka mayo. O titwaye ye. Ba wei. Mokila molimo elobaka na mabanzo. Elobaka na bilembo. Yango na sotalisa bino bilembo. Oyo moni eza bongo ingeta ta matondo na mba oyo bankulu bachaki kati na mulimo ya moto wana oyo ya na ingeta poeza kokoko ato boy koloba kokoko na telefone porte koloba kokoko pona peve ya bakoko pe bakokololo na biso ngo ndeko zwa sosola mutu amoni ke ayeba akosala nini. Là mususu osala katingonga ozo bate eloko odoki makamuno komona kwa étouffé bando kenda kunda po okenda ko luka chama misapi boy soko moni komana na commentaire soko moni c'est intéressant ne natalisa na kotalisa eloko nini sengeli bosala atala mususu na vidéo o ekoya soki bankulu bakambi. Mais est-ce que bato bazo mema batu kibidi bazo lakisa batu kibidi et komi ba marché ya ba mitu bazo lakisa binango bazo talisa binango bazo sala boye songolo pakala pona nini. Est-ce que batu nyonso baza malamu te o bazo lakisa bino kunda ndenge ya kokende ko bosa na bandeko na biso te o batika biso na nzoto. Batu nyonso baza malamu te. Batu nyonso baza malamu. Eli koloba nini? Deux c'est déjà au pluriel.
Ba mususu malamu baza, ba mususu malamu te bazali. Ba ebi makambo na bango bazosala. Moyindo Sansumuka. Boko kende kuna. Oko kende na ngonga nini? Pokende kunda. Nazo tangela bino pona sosolisa bino sikoyo. Oyo na lingi na lobela bino eza na verset biblique mena kodia. Pe kundeza nini penza. Ezalaka pena nini, cimetière ezalaka pena nini na uta koyesa bino na ebandeli. Yango nde ko confirmer. Exode 24 à 1, tu n'as 2. J'ai dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Aïbish, il y a Fionton, et 70 des anciens d'Israël, donc 70, et vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera celle de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Et l'Éternel ne montera point avec lui. Ça veut dire, botala siko Moïse, yesengela s'approcher. Or, eza kodia. Moïse eza moi. Moi nde mutu pesaka biso bo moi. Moyindo azandoi ya moi. Yango moyindo nde mutu azosunga mokili mobimba. Moyindo nde azotelemisa mokili mobimba. Pe ba osele kazuwa ba obanga po moyindo mukola ko sosola nani yazali. Moyindo Sansumuka. Donc ba yebisi bana Israël ba prosterner batala moyindo. Moïse kam ta ko s'approcher likolo kuna na ngomba. Oh mutu mususu te donc moyi donc batala siko côté Moïse a omata. Donc batala moyi. Batala moyi. Batala moi. Tango kendaka na kundo kendaka ngonga nini. Totangi isusu Marc 9, 4 à 5. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus-Christ. Pierre prenant la parole dit à Jésus-Christ, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ezali parabole, ezamaka molimo foko sosolango na boyebi. Hein? Donc Jésus Christ ndem taki na nzoto. Et Moïse azalaki molimo. Moi. Ndenge moko Élie azalaki Elilingi, Elima. Ndenge nini ya koloba na bango na Jésus Christ ça c'est la bango tante. Alors que tia lobi bongo azoyeba ke baza milimo. Hein? Eza parabole bo sosola yango. Na ndenge bazotalisa bino donc tongo bakendaka na ngonga oya kosenga. Hein? Otali moi ngonga nga kosenga eza nini? Bo sosola boza na bolingo soki boza na posa likambu bo tuna. Ou soki bankulu pe batalisi. Tokotalisa. Meza na ngonga oyo etalama mokili mobimba ezali 12 heures. Oyo bango moko bayokaka otali moi. Okomona pe bao bazaka na misu bamonaka bilima. Elima. Elilingi na yo okomona wana. Ezali elima. Ezali elimo. Basimbaka yango te. Ezali parabole. Ezali parabole. Ezali parabole. Ndenge baloba na bino la parole que je vous ai dit et esprit non la chair. Bo fungola misu ba indo bo sosola. Bo tanga di blabla na nde ba komeli bino to na mutu na se. Chiffre 6 bo tanga mutu likolo. Chiffre 9. Moyindo Sansumuka ngo. Est-ce que nzoto ekoki kotinda molimo? Bande ko na biso. Eza molimo nde tindaka nzoto. Totangi Job 32 à 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Souffle et alors quoi les lilingi. Oh mon lilingi oh mon nzoto. Oh mon opema yango na pemi mebimi na nzoto kasi simba yango ti e amolimo. Yango nde mutu esala nzoto ezala. Yango nde etinda nzoto.
yango biso ba oyo tozoko bakosala oyo bankulu na biso batindeli biso po toyebi banani tozali na molimo pe na nzoto yango nalobaka nzoto na molimo esalaka po kibo mutu eza pe kosala kati na bomoi na nga ndenge boloba corps âme esprit toyebi oyo bakodia na biso bobengaka kodi bakoko bapesa biso yango tozali oyo tozali pe basosolisa biso pe bazososolisaka biso vont de billions vont de milliards ya baaméricain pe batraître tobombamaki bango kasi yo zokanisa obombamaki bango oyebi bayebi yo te bayebi yo bayebi songolo pakala sikoyo na ngonga oyo bankulu batelemisi biso tosala mosala na biso toyebi ke bayebi biso yo tango mosusu songolo pakala boyebi te me biso toyebi ke bayebi biso yango sengeli oyeba ndeko na yo miyeba yo moko yambo oyeba nanu ndeko na yo banda nanu epa na yo moko kunda banda nanu epa na yo moko na kati na yo moko ya nzoto molimo neza malamu kunda mokili mobimba ezali kunda oyo bakita na biso babengaka cimetière mpe okomona meme na bamai bato bakufaka nazolobaka par rapport bopo sosola na mabele oyo bisika ebele koma bandako ezalaki bandako ya banani ya bawei ale bakomisi yango nini bandako ya bato oyo baza na bomoi donc biloko oyo tolonaka tokundaka yango babengi kunda bakoko bozo négligé baza donc mokokoli nde etelemisaka nzete ya manga soki o négligé koko eza lokola ozo négligé mokokoli ya manga mokokoli ya avocat lobi okolia nini ba oyo bazala te baza kati na yo batikela nzoto makila mikuwa okoki obenga bango bisika biso bozali po ezali nkunda nzoto no pe ezali mabele ndeko oui nyonso na biso eza kati na nzoto nzoto eza nyonso kati na biso kasi esengelaka pe kokende kasi ntango ozali bisika biso oza na bon moi oza na moi liboso na yo soki obengi ozokoba kotosa bakoko okomona babilima oyo bino bobengaka baange oyo bakitani na so babengaka baange bobenga yango na lopoto lokwa ange bakosa bino me biso baelima baza elilingi bazali oyo batambolaka na biso na nzoto oyo ezali yo bosolo na oyo yango wana nde elilingi oyo tango nzoto etosi lisusu te elongo na elilingi na yo na elima na yo bakabwani yango balobi fo kozala bomoko esika bato mibali misatu basangani donc nzambe aza kati na bango mpo nza ezali mokili ya mozindo bokomisa yango soki interprétation ndeni bona aza kote wana te natika entre parenthèse boko bakososola ngo banda nanu kosenga epai na yo moko bongisa nanu epai na yo moko linga nanu moyindo linga nanu donc ndeko na yo ozomona boye linga ye yambo kende kolakisa bolingo epa bato mosusu mpe baya babeta maboko alingi muto alingi hiho alingi chinois alingi arabe alingi israélien bongo oyo oza ne pembeni yango balobi maturité komoko mosusu aya na video ya se akomeli ngai ndeko mwasi linga nzambe oyo ya solo botika kofrustre batu oyo oyoki lokuta makambu Yesu aloba ba église eko ya ebele yango oyo buzoba bandeko ngana muta église nga muta pas santé bisika oyo yazokende ye eza église lisolo yango so totika yango na kote ya koblanchir ndenge Jésus yango bokanisaka existe azala ke soit disait eza lisolo na ye totika yango na ndenge wana Jésus yango apanzaki te baeglise apanzaki baeglise na bango wana ya bachora te ya bapapa Roma apanzaki pe banani batekaki ye basacrificateur Jésus yango azalaki tela kaka leti babiso oyo toteyaka na bawenzeli banda bamona biso pamba bamona baoyo balati bacravate
balati baotutela bilamba batie baparfum omona kati na ye mpe eloko te bolingo eza te omona mpa sukoli te bango nde bino nde bozokanisa soki okokanisa nga nazobangisa bongo na apocalypse Dieu na bino makambo akomelaki bino fin du monde siko na apocalypse bakomeli bino pa Dieu wana nde ezobangisa bino te balobeli bino bakodi ebele boyebi te mutu na makolo oyo bakomeli bino pa Dieu wana boyebi te banani kutu baloba yango wana eza bangisa te po ya za die ya bangisi te menga natalisi bosolo ndenge ezaleli lelo oyo bobenga bapasta toyokaki Moïse apanza mai katikati kutu mai ya munene batu baleka toyoki fleuve ezomata kasi toyoki moto bakende kokanga sanza bakanga moi bakanga mopepe bakanga minzoto bakanga mabele bakanga moi mai bakende kuna basangana balobaki na kati ya Bible na bango bakosala bikamo akoleka si lelo nga natikala komona bikamo ngo te di blabla bofungola misu bayindo bosansumuka mutu akolinga yo koleka yo moko aza te mutu akolinga yo koleka oyo aza pembeni na yo aza te soki oboyi kolinga ndeko na yo nani akolinga ndeko na yo to nani akolinga yo potango yo boyi kolinga na ndeko na yo kepa ya mutu wana alinga yo na keba po ayebi koza bolingo te yango mona bazo rejete bino bisika biso botelengani milinga linga ndeko na yo linga moninga na yo omoninga yango wana nde yo tohuta kaka na koko moko nayebisi bino o tolobaki te tolobi nga nalobi nanga nalobi mpe mpo na malamu na yo ngai ye songolo pakala mutu na mutu azwa bapart de chose na ye atambola malamu o mona mutu bozwaka baerreur natali video yanga mona seki na ndenge erreur nakomona nde botanga nde batangisa bino namonaki ole naloba en communion na suka kuna nalobi communion mais en réalité eza pe bongo communion comme union baza elongo bakor eza wana elongo baputulu wana esalaka bacommunion wana nazali mpe na kozalaka oyo esengeli bobongisela ngai na ndenge nazongi na mokili nanga kibokoko mpe bokokololo bakinkulu bakinkaka ezosala kati na nga eza monoko na ngai yango nde motuya oyo bapaya te ozosela bango mosala oza mwana mosala oyo tolobaki te yango malgré tout tokomi butu moni nasimbi yango bomoni ndeta avocat yango bolongwa na illusion bolongwa na lokuta bosela nde bosolo oyo tolobaki te tolobi tozopusana ngo OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.